Mbote ba Congolais bisika nyonso bozali kolanda journal télévisé en lingala facile ya lelo mardi 4 avril 2023 yango tozobetela bino déjà dada tolobi mois d'avril yango ebandi makambu ebandi na ndenge ya kosaka na soki mukete. Alors to fungola édition oyo pour ko signaler bino déjà que ebimaki déjà na ordonnance présidentielle pour ko yebisa na Congolais nyonso que chaque le 6 avril yambula nyonso boyeba ke banda kozala bongo férié pour ko kanisa misala ya papa Simon Kimbangu ba détail na reportage oyo. Papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié. Banoko tikato bisabino que le 6 avril ya chaque année na République démocratique du Congo oyo ekobanda kozala bongo journée fériée payée po ezalinde dédié na combat ya Simon Kimbangu pe ya conscience africaine mingi na misala na ye oyo asala pe abundela mboka na évangile. Pona yango etindaki chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a honoré mwana ya mboka oyo. Pona yango boyeba ke annonce oyo et salemaki epa ya porte-parole ya chef de l'État Madame Tina Salama mokolo ya lundi 3 avril 2023 na compte Twitter na ye. Côté ya population bango pe batikala kisimate tangu kaka bayoki sango oyo bayambaki yango boy. Le 6 avril ndenge komi férié toko sepela eza bien toko sepela ndenge mokonzi ya ekolo parce que alakaki bango alakaki gile kimbangiste tango akendaka kuna alobi le 6 oyo il faut plutôt valoriser c'est date oyo chef de l'État alobi eza pona combat ya Kimbangu mpe pona conscience africaine Congomani pe Afrika mobimba toyeba ete tozongisa conscience na biso po totala esika nanu touti mpe esika tokokende. Merci beaucoup Mokonza Mboka Fachi Beton na remercier ya mingi pour na journée le 6 avril ndenge komi journée moko ya eza férié journée chômé payé ndenge prometaki biso na Kamba biso bakimbangiste il faut to respecter journée le 6 avril vraiment na éviter to bana ko mona ngolo kwa ba blague mais vraiment na moni réalisation nango dala match oyo ezali kobeta makitoko makasi mingi kimbangiste oye ekani na la côté à ministère ya communication pe média pour na cinéma ke mobange na briefing salima kikuna et pa wapi ministre ya communication pe média Patrick Mouya ya lobela ki mingi mission pe défi ya gouvernement sans Malukonde 2 ba détail na reportage ya Lingala Facile. Et Salemaki avec un pacte na idéologie noko Simba qui est briefing presse hebdomadaire oyo Simba qui est thème ba vandelaki et zalakinde gouvernement Samalukonde 2 mission PDFI wapi ministre de communication et médias porte-parole ya gouvernement ya ba warrior oyo Mbappé sukisaka na kobenga kaye ballon d'or ya gouvernement Samalukonde 2 et les kanaki mokolo lundi 3 avril 2023 oyo et pai wapi ministre alobela kina nulikambo etali remaniement ya gouvernement sama ndenge e salemaki kasi ayaki ko rappeler que gouvernement oyo ezalinde na 16 femmes 14 ya kalabatikali PD ya sika bakoti na masolo avec un pacte na idéologie nyonso kolakisa ke souci pe vision un chef de l'État ndenge azaka na pe ko placer mwasi au centre masolo et surtout à exercer pe ba fonction ya minene na mboka noko abetaki sete na likambo etali premier conseil des ministres en présidentiel oyo esalemaki pe na maloba chef de l'État lobaki pe apesaki ba orientation par rapport ya gouvernement ya Samalukonde 2 noko nyonso ebetamaki avec un pacte na idéologie ministre ya communication asukisaki na koloba likambo etali ba actualité pe abetaki sete ndenge nini ba M23 babandi déjà ko se retirer na ba territoire o ezaki occupé pe batika place na ba force régionale pour na kovanisa masolo enfin koluka kimia ekota yoka eloko oyo tozo luka lelo
tozo luka kimia lelo biso ba force na biso bazo bundana banani bazo bundana ba M23 RDF ba mapinga o baye balobi biso tokoya tokozala liboso na bango to soki to progresser bango ba se retirer bino mapinga ya Congo boye pona osala musalo ya bino parce que soki to tie mapinga na biso na ba wana liboso to beta na masasi yango nde déjà situation oyo to lingi ko régler donc ba onyo so bomonyo na to pe boyo ki za ba biloko il faut pas kolanda parce que za ba propagande ya bato bazolinga ko semer division en interne pe bato bazolinga ba boma confiance oyo biso il faut tozala nango na sima mapinga na biso parce que tozana bandeko na biso bakufaka mikolo nyonso pona kobatela ekolo. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne. Côté d'ailleurs, ministre et enseignement supérieur et universitaire Moyindo Zagi na ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya babeta ki tour bakene ko visiter quelques universités aux Zami Awa na ville province ya Kinshasa ba détail na reportage ya Emani Chibumbu na Brinel Mpongo. Ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya azalaki accompagné na muninga na ye oyo atalaka makambo enseignement supérieur et universitaire Moyindo Zangi noko objectif ezalaki kosala mobange na tournée na ba université lokola UPN na Inukin pona kotala ndenge nini évolution ya misala ezali kosalema po ba palper du doigt certaines réalités à secteur oyo nyonso wana esalemaki kitoko likambu oyo etali modernisation ya ba université pe ba institut supérieur oyo ezali au cœur ya chef de l'état de Santiago. Pour un rappel, et salemaki lundi 3 avril 2023, des délégations à ministre Mibale, bazalaki accompagné na ba professionnel ya média na ndenge ya kosakanati. Yokelanga eloko oyo. Kasi lelo toyaki pona nini. Bino nyonso boyokaki programme oyo tomonate depuis mambila edonné na Congo tozo rénover to pe ko tonga ko reconstruire ba site universitaire. Tomandaki bino na UPN Bomoni kuna bazotonga parler du peuple à Mokié. Ça veut dire que si tu m'as dit en même temps 6 000 étudiants bazotanga lelo de na kaka na mikili ya poto. Et là qui c'est que président Fachi azaka na béton ni to barati soit comme une fondation parce que fondation ça ici ba béton belé. Na matin ici na lelo toujours gérer ba question ba professeur et na lelo toujours améliorer ba conditions ya kotanga ya bana. Alors, tu connais c'est la plus grande université du pays. Nous demandons des cas là où nous sommes. Bateau et bateau pour la base francophonie, balobi citoyen avant tout que ça va d'étudiants. Tu peux héberger d'athlètes. Bakoya pour la 10 jours. Il fallait ma chambre répondre à la norme internationale. Parce que j'ai aux alentours 10 jours. Là, d'athlètes bakokende. D'étudiants congolais, au moins 4000. Baroza na place à malamu ya rolala, baroza na ba condition malamu ya kotanga. Pe de moni ezaka ke bandeli. Et ko kembeti na ba auditoire pour la s'assurer que la place nyonso étudiant congolais ko chalikolo. Qualité zala pe de nous etambola malamu. Boyende zalaka. Eokani. Beltesco Kolomboka wana to beta rango sete to lobela rango trop parce que Beltesco na kanga masolo na ba produit ya kitoko we sepelisa bana Congo ba consommer rango tous les jours ya ko sambeza te bozo ba détail na reportage ya Adonis Ilanga na madame Patience Reyema. Yoka okanisi mosusu azali tente yebake numéro 1 number 1 kokodiko konzambe na bango yeyo Betesco mosungi ya ba Congolais na ba wenzetu tala bien mona na yo kaka logo ya Betesco oza mobimba bacheli bino Cornebœuf Texas oyo ya mukelekete na ya munene simba pe kangake Cornebœuf Royal ezali wana pe lisusu na Cornebœuf OX4 nyoso ezalemi na misuni ya ngombe asuki wana te simba ke acheli bino lisusu sardine diamond pena sardine Apollo mbisi oyo esalemi na ba condition ya kitoko na oyo Apollo ekenda ntango ya Betesco oza na yo mobimba okanisi babosani bino te yoka ke Pichard Africa Joyce ezali wana pena Pichard Apollo nyoso ya pilipili pe ezali na pondu obwaki yango pe bana balie libota egangi chintunga wow. Dans la Betesco Memelio boîte oyo ya Africa Chose tomate
Afrique chose à tomate, ils allaient plus charmant qui toko, ils allaient la sauce à tomate. Maman, comment on n'a pas cité la mot que sali wenzeba na bali. Vous allez sous na obabengi plus cher diamant oméga 3. Va tchelo déjà ba protéine na 4, ba tchelo ba vitamine na 4, ba tchelo fer na 4. Ça sous na plus cher ba bengi plus cher Apollo o ba tcha pilipili na 4. Sauce à tomate o ils allaient na pilipili na ngo. Vous allez sous na plus cher Apollo, ils allaient à la sauce à tomate. Ils allaient plus cher na plus cher misuni na misuni. Texas corned beef o ba bengi halal. Ils allaient ngombe qui toko ba tcha na boîte. Oye sengeli yonde konanga likolanda olia. Vous allez sous na o ba bengi Oxford. Il y a na matungu na déjà na 4. Yo ça sous dépense sous de Utamboka Brésil balambango kitoko le betosco azali le pilier du marché congolais talatina oyo ayilikso lisusu qu'on bif kitoko babengi royal konebif azali halal ngolo bani bazingombe ya mumyo bakati ekingo ndinga za mubesu bacheye na usine balambi bien na machine azali ko bimisa ba serveur ya ngombe tala sardine à l'huile oyo eza sardine kitoko diamant oui on a lipa on a ba recette nyonso qualité qui toka ba sardine yango singeli yo somba kanga mana ba produit betosco alobi la ta ngombe na ngombe ekani babenga kayende ko Zulu je suis Funa 2023 Jules Boulembi a clôturé kibongo mois de la femme oyo kuna na district ya Funa eleka kindenge nini ba détail nango na reportage ya Emani Chibumbu na Benjamin Panzu, leader ya Kalunga. Wana ezalaki nde loyembo ya esengo oyo ba mama bayembelaki ndeko Zulu Jules Boulembi je suis Funa 2023 awa na salle Falbob na commune ya Bandal. Noko président instructeur oh je suis Funa Jules Boulembi tango akotaki awa ezalaki nde ngwaku opesi mbwa boyi parce que ezalaki nde clôture ya mois de la femme wapi ba mama ya 7 commune nyonso oyo constitué ya district ya Funa basanganaki lokola moto moko pona kopesa akei moko ya kitoko na Jules Boulembi je suis Funa 2023 tango azwaki maloba Jules Boulembi alobaki mingi te kasi apesaki merci mingi na mama pona considération et surtout ndenge bayambie kitoko pe bandimi kosisa mois de la femme o naye pona kolakisa bolingo oyo Funa ezali nango Jules Boulembi atambolaki ye mokote azalaki na mama Verobi Pendu Boulembi madame na ye na ndenge ya defote oyo ye na kombo ya fondation Jules Boulembi pena ba femme lumière azwaki maloba pona kosola na ba mama et surtout tangu ma Vero alobaki et tutaki ba mama na mutema awa ba mama batikalaki simate ba récupérer ba fiche d'adhésion pour que ba adhérer na fondation Jules Boulembi avec impact na idéologie noko esukaki wana te Jules Boulembi lokola mona nyonso ayaka kotala ba mama ayelaki ba mama cadeau surprise ezaki maputa accompagné na enveloppe ya chweke pour ba clôturer mois de la femme kitoko tangu ye moko apesaki yango mabuka na daya esengo ezalaki yoka eloko oyo on pesi nzambe merci pour la confirmation penza ejibo yango oyo akosaka na ete ndeko Zulu tolati alati si ba mama eze sengo makasi baze belete tuka na sepeli makasi na ndenge tomonaka ndeko Zulu na télévision lelo to vivre ye penda fara naza na sengo mingi na oya pesi ngai lokola kado liputa nzamba pambola ye abakise bele aumela asimba nzete na mokili na yolo ezade yo tokolanda yo tina lifomo tanga mokanda na bisome nzembo ya bayuda chapitre 20 1 tina 9 papa nde merci onga na pesi yo yango ana yokani tokita na commune ya Kinshasa epai wapi balobi fondation Yves Bapa ezali ko bunda moi pe butu pona ko lutter contre kuluna oyo esalemaka koto kuna balingi phénomène kuluna esila na commune ya Kinshasa wana ezali défi ya bandeko ya fondation Yves Bapa ba détail na reportage ya Merlin Folo. Les grands notables
Responsable Yabana Limité Yves Bapa en collaboration na société Aaron Sefu bazali bongo ko matérialiser vision à chef de l'État Fachi Beton na fondation Yves Bapa Mobimba basangisa kibana ya kuluna mokolo ya samedi 1er avril awa na mobange na activité oyo et salemaki na ba quartier lokola Mombele, Mososo, Masiala, Kingabwa, Sokopao pe na quartier Manjenze bakisaka pe industriel Dilandos nyonso oyo ezalinde bana kuluna obo sali komona mais souci na bango ezalike batika machette bakoma batu awa ezalaki likambo ata muninga senga pardon po bana obo sali komona boye désormais ba transformer bango en main d'œuvre moko local c'est-à-dire avenir na bango et komi pe assurer na ndenge ya kosakana te kutu na mikolo ezali koya bako banda bongo kozwa ba salaire na bango mais lelo ezalaki non ba prime kaka ndenge bosali komona pe ba financaki bongo plus de 100 mama mobimba po bakoma autonome ndimaki teke na kozwa na musatsi na suka te ndimaki na kosuka na nzela meneloko asali na sepeli makasi neloko asali mpona mama koki koteka lisusu te soki aza koteka ya mososo baye bapandi soki aza koteka ya mombela ye bapandi tobelelaki nzambe eza makasi na ngai te omwana oyo bayoka ngai ezali nzambe ezali alpha omega ezali nzambe ya solution moto akotaki na kati ya bana oyo bayokaki me nzambe aitilizaka toujours boto tozwi bana oyo boza komona lelo bana oyo bazokisana baza kotalana te nzambe apesi moyen nalongoli bana Mombele nalongoli bana Masiala bana Mososo nazwi ndako nazo na Kinshasa epai baza sikawa exactement baza kolala kuna benemi alobi baza kolia na sani moko baza komela tina sani moko tala kuluna na komina limité esili na occasion oyo boyeba ete fondation Yves Bapa toujours likolo toujours meilleur boyende ezalaka ekani To continue journal na communiqué oyo. Église Cité Bethel, Assemblée centrale oyo ekumbami na Yemei. Le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Bakisela ye lisusu, les représentants légaux ya communauté Cité Bethel. Bazali koyebisa na batu nyonso oyo na kati ya séminaire mobimba musala se musala kasi tango ya losambo to ya kokumisa nkolo Yesu Kristu ezalité. Église Cité Bethel, Assemblée centrale et Bongiseli Bino 3e culte chaque dimanche de 16h à 18h30. Au rendez-vous, totale adoration, louange, paix, enseignement. Nasuka Yalo Sambo na Bomeseni na Bango, département d'accueil et Koyamba ba nouveau venu après culte lokola momeseno boye ibolamu nzambe apambola biso nyoso e bongo ngana zanga te bongo yo pe kozanga biso nyoso tokozala wana. Population kinoise ezangi malobate et réagir par rapport ya commandant ya sika ya la police ya ville ya Kinshasa oyo bazui sur place awa balobi kala mingi te azo kota na fonction makambu yo kosalema ya kitoko oyo bakino baza ko espérer ba détail na reportage ya Rola Kisansi. On a plaisir à tout. On s'appelle d'abord na Mukonza Mboka na ndenge ki ateli biso l'homme incompétent, l'homme compétent pena la place qu'il faut. Pour tout ça, les défauts et belé dans la ville qui cherche une sécurité à ma casse. Le bateau bazo déplacé dans la place, vendre pour la cause, bazo teka bandaku à cause d'insécurité. Donc yango tout sengi pensa na général nenga yaye à renforcer pena sécurité. Alors ils ont la souci à tes na ba fond, na ba kat. Bazo lelo mona souci à tes na arme moko. Arme moko do kunezo sal dégâts zo sale maguna moyeba kende zate po mutuna no zo sala dégâts kuna bazana no armée mais bango bazana arme moko jipe zate fona ba moto oyo bando kotela na ba fond to yebete moto aliboso moninga na ye a salaka en sorte que insécurité ils ont beaucoup plus de résoluté tout ça en sorte que makambo wana kikuluna. Il faut qu'on rappelle conscience un peu, il y a des policiers. Les policiers, les communautés, les camarades, les kuluna, au moins, ils les policiers s'habituent à les kuluna. Kuluna, allez, les policiers, on a les bateaux,
et il faut pas ça permutation policier à côté oyo batinda bango na côté mususu souci na ngezali nini babi to ketambola na prince lozuki ya nzela ezate en plus eloko liboso o masu esalaka motema pasi attention na ko ndire so na kumba mutuka ba policier na biso oya ba policier na biso bazala banzela donc babima na nzela bazala besi moko te au moins tout ça ba ko bunda na chauffeur ko le contact en tout cas mon général et si on a tellement tellement bisika wana en tout cas mon général papa bunda bisika wana bunda bisika wana yo sala effort donc sala ndé effort que moi besoin d'aller à ligne parce que mambo etambola su bien te mambo selon mbeko ya bakonzi na biso ba lotambola su bien te mkonza mboka na pesi bino remercier belé vraiment. Côté ya yamba catholique boye bake messe ya baramo et salemaki kitoko makasi mingi mwana mama Maria nyoso tout abinaki asepelaki na fête ya ramo ba détail nango na reportage ya Nana Modi. Dimanche 2 avril 2023 na ba paroisse nyonso ya Kinshasa pe ya mokili mobimba ezalaki nde eyenga ya Mandalala dimanche de Ramo esika wapi ba messe esalamaki awa tozalaki nde na commune ya Kimbantseke na paroisse Saint Boniface awa ba Kristu bayaki ebele po na kosambela messe ebandaki nanu na bobenisi ya baramo pe procession ya nganga nzambe na ba oyo nyonso basalaki na MS mate epesamaki mabonza communion pe mingi mes oyo ya ramo yango nde ezali kokotisa ba Kristu na kokende malembe tina mes ya Pasika. Basilisi eyenga ya Mandalala ba Kristu katoliko bakoti na kati ya semaine sainte semaine oyo esenga komilengela komipima pona kosekwa malamu elongo na Kristu eukani. Continue journal na communiqué écologique oyo. Monsieur Bernard Mumbela Kanga, André Bandengi Sarkozy, Maître Frédéric Kindomba Mumbela, Joël Moutedi, Edi Kapita, Simon Bandengi, P. Audace Bandengi, AB Pro Oyazali Bongo, monteur et réalisateur na Lingala Facile. Bazali na pasi mingi na mawa na mitema na bango nyonso ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango liwa ya petit frère grand frère Koko pe oncle na bango na kombo ya papa Félix Gamba Ndopetelo oyo akufaki mokolo ya le 23 mars 2023 suite ya maladi moko ya tango mulai. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 7 avril 2023, veillée mortuaire et kusali mabungo na salle Bikapi Oasis. Oezwami na première porte ya Fikine na commune ya Lemba à partir ya 17h30. Samedi 8 avril 2023, nde levé du corps et kusali na morgue ya hôpital Bobila na commune ya Ngaba. Na 13h, recueillement na morgue ya hôpital Bobila. 13h30, départ na salle Bikapi. 14h20, arrivée na kati ya salle Bikapi. 14h30, clôture ya biographie, témoignage, pe dépôt ya ba gerbe de fleurs. 15h30, bakomema nzoto ya Mowei na cimetière familial oyo ezwami na Congo central na village Ladi. 15h40, baie de consolation et kosalema na salle Bikapi. 17h, fin ya cérémonie. Communiqué yango ezali signé Monsieur Bernard Mumbela Kanga. Ba courage kaka na famille Mobimba. Lingala Facile pe et présenté ba condoléances na yango ya mawa makasi na réalisateur pe monteur na yango na kombo ya Audace Bandengi AB Pro. Bon comprendre que ça qui na reportage ya Adonis Ilanga. Alors to kita la commune ya Mongafula pour ko bino kaka ke site touristique ya kitoko ezwami kuna Pacific Palace na quartier Mitendi soko ke kuna o sepela makasi mingi donc na œuvre ya mona mboka honorable Paul Bindu Musambali. Ba détail nango na leader ya Kalunga Benjamin Panzu. Allo diplôme.
Tu es où? Moi, je suis au Pacific Palace. Tu connais l'endroit? Oui, je connais l'endroit. Au cœur de la ville de Kinshasa se trouve un endroit très magnifique pour vos moments de détente à volonté, c'est le Pacific Palace. Un cadre idéal pour les personnes exceptionnelles que vous êtes. Chez nous, vous y trouverez tout ce qui va répondre à vos désirs. Des chambres bien équipées avec douche et des lits pour un repos paisible et doux. Vos séjours seront inoubliables car vous n'allez jamais le regretter. Une piscine pour une nage non-stop. Un restaurant VIP pour vos rendez-vous romantiques et amicaux. Sous la gastronomie congolaise et étrangère. Chez Pacific Palace, ah oui, nous sommes dans le bruit. Notre adresse, route de Matadi, référence Arrêt Grand Hôtel, au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Bienvenue chez Pacific Palace. Donc, comme la bonne édition, le mardi 4 avril 2023, merci Kinshasa, merci ba Congolais partout, Bozalaki, pour Rolanda Lingala facile, Tikabisoto dédié édition, le Lobongo, Balobi, inspecteur général, chef de service, monsieur Jules Alinguet Nkei, Balobi 100% Congolais. 100% Congolais, moi, je suis chef coutumier, il y a Bendela. Au Moutounion Soyebi, donc moi, je chef coutumier Philippe Oudjou Moucheni. Il y a donc dédié édition Oyo 100% Congolais, monsieur Jules Alinguet Nkei. En tout cas, toujours Moussala qui toque au côté à IGF. Alors, tu peux te Sambote Makasi Mingi, na Moussali Nanzambe ya solo, le vrai prophète, Balobi descendant valable, il y a Papa Simon Kimbangu. Nani, Balobi le prophète messager Emmanuel Dodi. Emmanuel Dodi Moussali Nzambe solo, o soka lobi likambo, soka prophétisé, et ça le magandenga lobi, leki ya Jésus-Christ. En tout cas, topesi bambote, nandenge ya deux fois. Édition oyo kumba maki, na leader ya Kalunga Benjamin Panzou, et puis na sima caméra tozala ki na rola ki sans ba monteur na biso, ba expérimenter toujours Moussala ki toko, kuna na côté il y a alignement peu montage. Alors tikato signé ba Congolais nyoso ba otala biso mokili mobimba. Ah on a Kinshasa pe na ba province. Boye ba déjà que na mois d'août toza un événement ya munene oyo tobengi yango Congo pour Christ balobi CPC avec l'homme de Dieu, hein, l'évangéliste international Kiziamina Kibila et koyinda mabeba na Kinshasa bana Congo Brazzaville Angola to bongamaka déjà 3 jours na martyr et koyinda mabe donc vendredi 18 donc au dimanche 20 août biso tout kozalawana na ndenge ya defoite pour na kobondela pour na campagne ya munene donc ya guérison miracle avec l'homme de Dieu l'évangéliste et Kiziamina Kibila. Alors tikato souhaiter joyeux anniversaire na quelques personnes babotama mukolo ya lelo ndenge tout ça là toujours to bandi yango pour na koloba mbotama elamu joyeux anniversaire na français na vice ministre ya plan Balobi excellence Pascal Bitika Balobi donc petit béton le loko li peu comme là et qu'on a vraiment au rendez-vous pour l'anniversaire il y a excellence Pascal Bitika donc vice-ministre il y a plein ya mboka na biso yewana joyeux anniversaire donc na Joy Mukuna donc Kashikiza Balobi yewana Kasikija yewana Balobi donc mwana ya papa Dodo Mukuna donc on a maman na biso donc Sera Kabasele Balobi lelo to fêter to lier pour l'anniversaire il y a Joy Mukuna joyeux anniversaire na maman bébé Ipoto Balobi maman sociale yewana bozotala donc maman bébé Ipoto maman sociale joyeux anniversaire donc on a Iguet Ngalou Balobi 600 kilos hein, grande sœur ya Arlette Mutombo yewana bomoni joyeux anniversaire na Saint-Tiche donc Longoli moyembi monene ya nkolo donc lelo mabondeli na mabondeli kuna na église donc évangélique pour le salut des âmes. En tout cas merci. Joyeux anniversaire na Sandrine Bolia hein, donc Sandrine Bolia donc Yaseta
balobi lelo kozala danger pour l'anniversaire na yepe en tout cas kolia pe komela eza prévu pour l'anniversaire ya Sandrine Boliane donc ya seta en tout cas to comme na suka merci bana Kinshasa merci bana poto partout bozala ki pona Rolanda lingala facile to sepeli makasi mingi metika to rappeler bino ke awa kaka na Kinshasa balobi na commune ya Kalamu na quartier Matonge Mark Pressing ezalaka wana pressing oyo sukola bilamba kitoko hein costume ngengi ba chemise komi clair propre Mark Pressing et pas na yemoko Marcelin Mokuba oza mobimba